Bonjour bandeko balandi ba internaute na biso bino bolingi chaîne na biso mingi chaîne na biso oyo kombo nango ezwami na Lisapo English Club TV. Alors ezali chaîne oyo ezopesa yo opportunité mingi tolobaki mpona koyekola anglais de manière plus simple ya kozwa ba vocabulaire mosusu na lingala. Alors mbaleleki totangaki alphabet totangi makambo ebele et lelo 7e leçon na biso mais partie A ya leçon 7 tokolobela sur introducing someone. Introducing someone. Introducing na boye euti na verbe to introduce. 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 Répétez après nga. Introducing someone. Introducing someone. Ok, c'est génial parce que tu as bien prononcé. Alors, pour nous présenter, l'autre fois, tout le monde a dit comment se présenter. Alors, pour nous présenter une tierce personne, Moutou Moussousou, dans la leçon de Biso Tomona, Makam Misatu. Point à Liboso, Ezali, family members, relatives, and acquaintances. Family members, relatives, and acquaintances. Family members is aba membre ya famille. Relatives is aba relation autres on a ta famille, bokilo, beau-frère. Acquaintances is ali ba connaissance. Ba ninga na yo ya classe, ba to bele otoyebi nanzela. Alors, to tie moi ba vocabulaire moukie pour un point où il y a family members, relatives, and acquaintances. Oko répéter après ngai. Father, mother, brother, sister, uncle, aunt, cousin. Bah tu peux pas prononcer cousin, et ça erreur. Bah cousin. Nephew. Niece. Boss. Teacher. Doctor, pastor, landlord, landlady, tenant, classmate, roommate, wife, husband, son, daughter, girl, fiancé, colleague, neighbor. Ok, tu vas expliquer. Tant que tu father is a père, papa boutio. Mother, mère. Brother, frère. Sister, sœur. Yaya na yo ya mwasi. Uncle,
noko leki ya papa ndeko ya papa ndeko ya maman. Uncle. Aunt tata mwasi mama leki mama kulutu. Cousin, cousin. Nephew, ba misusu ba prononcera nephew, nephew, mwana nkasi ya mobali. Niece, mwana nkasi ya mwasi. Boss, patron na yo, mokonzi na yo na musala. Teacher, ndeti ngai, naza teacher, enseignant. Teacher, ezalaka, mutapesa anglais pour ezalaka, aza teacher. Et la plupart vont dire teacher. Teacher. Et ça la sa géographie, tu as teacher. Doctor, docteur. Pastor, pasteur. Landlord, tata lopango. Tu as landlord. Landlady, mama lopango. Tenant, locataire. Classmate, moninga na oya class oya vanda mupandi na yo to benga classmate. Roommate, moninga na bozali na kati ya chambre moko na université ou soit na hôtel moko azali roommate. Wife, mwasi na yo oyo bali ndeko benga wife. Husband, mobali oyo abala yo soit yo mobali yo bali mwasi ko bengo husband. Époux, wife, épouse. Son, fils na yo mwana no ya mobali. Daughter, mwana no ya mwasi. Ba américain va le voir daughter, ba britannique ils peuvent prononcer daughter, daughter. Girl, une fille en général. Girl. Fiancée, girlfriend, excusez, girlfriend, copine, copine, girlfriend, fiancé, on dit fiancé, na accent moko, eza fiancé ya mobali. Fiancé na emi balé, eza mot d'emprunt, mot euti na français, ezali fiancé ya mwasi. Colleague, colleague, moninga no ya musala. Ndetinga par exemple, Dieu merci, aza colleague nangai. Jude as a colleague nangai na gludi. Neighbor, neighbor as a voisin. Voisin no ya lopango, voisin no ya partout yozali. Alors, deuxième point d'habitude zali, useful expression. Useful expression. Expression utile. Expression utile pour nous voir comment représenter mutu. Tout ça, alors, là, dans mon message, nous avons la révision de Kinshasa. Tokuta na batumi satu to solli to aussi les sotoni oya zalaki ananio te banglo-saxon ba se comportera bon côté banglo-saxon ba se comportera na façon que dès que bakutani présentation ça de manière prompte. Alors pour nous représenter mutu et sengeli koloba this is my ningo moni ko mami na tableau awa. This is my. Donc, oyo aza. Ce qui peut m'ninga yogotala yo. Par exemple, m'ninga yogotalo nandako. Mobile no aza na salon. Tu peux dire à ton ami, let me introduce you to my husband. Tikanga na présenter yo pa mobile nanga. Ne expression wezali, let me introduce you to my. Let me introduce you to my. So, par exemple, on présenté papa nanga. Normalement, let me introduce you to my father. Répétez après moi. Let me introduce you to my. Let me introduce you to my. Jennifer Lopez Ayman Mogo. Let me introduce you to my party people in the club. Ah, donc alors tikanga ina présenté yo. Na batunanga ya fête. Let me introduce you to my. Ok? Ou soit, yo ozali pont. Okutani na A, okutani na B. Par exemple, nazana muninga nanga Dieu merci. Nazana muninga nanga
Joseph. Joseph azali moninga nanga ya musala, azali colleague. Dieu merci par exemple, aza frère nanga ya famille. Soki bakutani bango mibale, nakoloba, na pesi bango hello, how are you? Après la lobby, Dieu merci, this is Joseph. He is my colleague. Joseph, this is Dieu merci. He is my brother. This is my, is na présenté par rapport aux relations intozanango. Joseph, this is my, is. Ok. Alors, point à misa tozanango bengaga, welcoming expressions. Ben, expression de bienvenue. Par exemple, on a présenté Joseph n'a dit merci. Joseph, this is Dieu merci. He is my brother. Dieu merci. This is Joseph. He is my colleague. Bango mi bale il faut balo balika momogo. Lilo baba bezali. Ah, it's nice to meet you. They are a welcoming expression. It's nice to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Oh, glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Yasuke Zali, I'm happy to make your acquaintance. I'm happy to make your acquaintance. Na sepeli koyeba yo ko sala connaissance na yo. Alors répétez na ngai na lombango. It's nice to meet you. Tanga yango. I'm pleased to meet you. Merci bandeko balandi bandeko na biso internaute na banza oyo zalaki leçon 7 partie A, introducing someone. Nous allons présenter papa na yo, mwasi na yo, mutu nyonso ya famille na yo, so bokutani en 3 ou plusieurs. Alors, dans ma prochaine numéro na biso to kolobela leçon 7 partie B. Ezala ki abino professeur Platini Birata. Merci. Goodbye. Have a nice day. See you next time.